Messe d'action de grâce en mémoire ya ba victime ya Matadi Kibala et Zala qui dit hier par le cardinal Fridolin Ambongo na paroisse Notre-Dame du Rosaire na commune ya Mongafula. Quelques sénateurs membres union sacrée ba retiré soutien na bango na première institution ya Mboka. Président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 9e G ya francophonie et ils allaient reporter pour l'année prochaine des détails tout de suite édition émission lelo na zene sengo mingi yako présenter les bino. Mbote édition lelo bandi tikato fongolo yango na chef ya gouvernement premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo ayambaki délégation moko ya fek wa bisika baki koloba likambo etali droit ya mosala awa anamboka na biso pendenge ni entreprise ezali ko sala mosana yango bolanda image pe commentaire oyo. Délégation moko ya Fédération des entreprises du Congo fek na mokusi ba échanger ki mercredi 9 février 2022 na primature ya Kinshasa na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours ya échange na bango ba patron d'entreprise ya RDC ba soumetaki na chef ya gouvernement ba multiples préoccupations na bango liées la situation des entreprises congolaises. Bango ba sepelaki koyamba na premier ministre kasi basengaki un certain nombre de préoccupations wapi fek basoulevaki depuis quelque temps. Bango bayaki kokuta na po batalisa ye ba problème pe ba difficulté na bango. Premier ministre ayokaki bango pe ayambaki bango na esengo nyonso. D'après bango ba entreprise ya RDC ezali ko bénéficier te na ba marché na cadre ya ba projet lancé na gouvernement d'où plaidoyer a fait pour que l'entreprise va bénéficier de ma marché conformément à la loi sur la sous-traitance à Nambo Canabiso. L'entreprise de droit congolais suivant la loi sur la sous-traitance va bénéficier de ma marché. Ils allaient copier ça ma projet ils allaient ko salema ndenge projet par exemple Chile Gelou Kinshasa 0 trou projet de développement local il y a 145 territoires wapi bango bazali ko landa kaka na musika chef de l'état ko lancer kasi si bango bazali contacter te pour na kosala mosala lokola entreprise ya mboka batalisa par exemple projet à port en eau profonde ya banana wapi bisika 3 grosses entreprises na Congo central pour dire ciment de très bonne qualité zali bo basengaki que ciment ya bonne qualité utaka kuna esengeli kasi mosala esale makaka et sur la carte d'entreprise congolaise pour la conseiller que valoriser peu d'entreprises en Mboka na biso kasi a déploré le fait que l'entreprise ba pays voisin pe bazo lingandeye bazwa basakapare na marché yango o wapi ba membre fait ba déploré ki yango na bo ba ki ko attirer attention à premier ministre pour la priorité apesa na l'entreprise congolaise ciment to pe bongo na bongo nyonso ya sol to pe sous-sol ba matière première to pe sala to bongo na bongo ya baizine ezala nanu kotala nanu mikambo tali bongo RDC kasi o etikali ya libanda ezala na sima en croire maloba premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pona ye atalisaki ya kosala nyonso pour que prochainement fek na ba ministre sectoriel bakutana pona ba question o bavokaki pour que nyonso esala makitoko mboka na biso ezala toujours en avant-plan na makambo nyonso pour que tokende liboso bokutana yango selimaki na esengo po bandeko afek basepeli kobima wana na espoir que nyonso kolekana malamu Kinshasa et l'équipe partout tolobiango ba sénateur ba retiré soutien na bango na président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sima ya ba mouvement oyo ezalaki kolobama na o etali bongo ba problème sérieux contre sécurité ya nation nini pinza lingaki ko salema kasi ba sénateur batanga ki mokanda pona koloba ki bango baza toujours derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo président ya RDC. République démocratique du Congo na ngambo ya Sénat, ba sénateur membre ya Union sacrée de la nation présent na Kinshasa, ba bengi population congolaise na vigilance après ko examiner situation sécurité au pays ekutani na yango na mikolo ezali koleka. Et salimaki na réunion na présence
président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo na palais du peuple pe na occasion yango ba eli des élus oyo ba partager vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kotombola ekolo kende liboso ba réitérer bongo loyauté pe respect ya ba institution ya république yambo ya kotémoigner soutien na bango na bureau ya Sénat balobaki boye liboso ya bapandisango biso ba sénateur ya Union Sacrée de la Nation tosangani mokolo ya lelo na salle Kivu ya palais du peuple tolandi malamu situation politique pe sécuritaire pe na ngonga oyo to réaffirmer soutien indéfectible na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe tozali bongo ko soutenir stabilité na ba institution ya république pe to bengi peuple congolais bazala vigilant pona ko assurer pays na peto pe na kimia pe bolamu pona moko na biso nyonso pe pona yango mboka etambola malamu ndenge ba mingi misi vraiment ba ko soutenir ba vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko bengana munguna oyo azali ko luka ko kabola ekolo Kinshasa il est partout. Drame ya Matadi Kibala mens moko elobama kilobi na Cardinal Fridolin Ambongo wapi bisika asengaki kotombola conscience collective na oyo etali bongo makama ya boye ezonga lisusu na mboka na biso te azalaki awa côté ya ba gouvernant pe ba gouverner population pe ba o bazali na pouvoir pona kosala nyonso ko mi batela pe ko batela ekolo Congo. Image pe commentaire. Mes moko esalemaki mercredi 9 février 2022 en mémoire ya ba victime ya drame ya marché Matadi Kibala na paroisse Notre-Dame de Rosière située na commune ya Mongafula na Kinshasa. Na moloba na ye Cardinal Fridolin Ambongo alobelaki liboso compassion na ba famille ya ba victime ya tragédie oyo yambo ya ko interpeller conscience ya ba autorité publique sur capacité na bango ko protéger population. Selon archevêque métropolitain ya Kinshasa, le drame ya Matadi Kibala esengeli interpeller conscience ya moto nyonso ndenge alobaki pona ba mort oyo esali eleki ebele. Accident de trop oyo ya Matadi Kibala esengeli servir une fois pour toutes na alerte moko pona kotelemisa conscience ya bakondi pe bana mboka na sens ya responsabilité pe respect ya ba loi établie na dignité ya toute vie humaine. Na ko déploraka circonstance o batu ba congolais o ba kufelaki le numéro 1 église catholique na RDC a priaki pona sali ya ba âme na bango pe lisusu alobaki que esengeli population pe e ba ndenge nini ko mibatela na ndenge ya ko respectaka mibeko ya l'état. To signaler que messe wana ezalaki célébré en présence ya plusieurs autorités pe acteurs politico-religieuses ya mboka na biso o bayaki ebele pona kokabola mawana mabota oyo bakufelaki pe bapongisaki ba oyo ya bango. On rappelait que 25 personnes bakufaki suite ya détachement ya câble haute tension ya Société nationale de l'électricité oyo ekoyaki na marché ya Matadi Kibala le 2 février dernier. Wapi bisika ba mère de famille mingi ba mama batekaka nde bakufaki esalaki pasi makasi. Ezalaki occasion moko osalaki ke mokola lelo bala nzambe basangana ba famille ba victime pona kosenga pe éternel na ba o batikaki biso mokolo wana. Kasi tokosana te ko ba obsèque ya ba victime oyo ekosalema vendredi 11 février 2022 pe ya oyo kozala exposé na salle ya Vélodrome. Wapi gouvernement congolais esui en charge ba obsèque nyonso affaire ango et pe sima pe passe Kinshasa et l'équipe partout. 9e G à francophonie est reporté pour l'année prochaine kasi organisation na yango etikali toujours en République démocratique du Congo pour na nini. Image et commentaire. 9e jeu ya francophonie où ezalaki prévu na août prochain awa na Kinshasa na République démocratique du Congo ezali reporté d'une année. Décision yango ezomaki na conseil permanent de la francophonie où ezalaki réuni en session extraordinaire mardi 8 février 2022 par vision conférence sous la présidence et secrétaire générale et organisation internationale de la francophonie Madame Louise Moshikiwabo. Enfin, conformément à la recommandation et à conseil d'orientation du comité international de jeux de la francophonie, au Salemaki le 25 janvier, au Utikoleka, on va se prononcer qui par rapport il y a une année, il y a
reporter jeu de la francophonie oyo esengelaki esalema awa yango balobi ke ekosalema kaka na 2023 date nanu ezali précisé te au regard ya agenda sportif international. Reporté selon communiqué oyo ezalaki publié na site ya organisation ya francophonie. D'après même source, décision yango ezali suite ya échange oyo basalaki sur état et avancement ya organisation ya 9e G de la francophonie en RDC. Tolobi yango ko décision yango ezwami suite ya échange moko ezalaki ko porter sur état et avancement ya organisation ya 9e G de la francophonie. Et lisusu koluka ndenge possibilité large ya participation ya bathlète artiste francophone et belé ndenge communiqué yango etalisama kito rappeler que 9e G ya francophonie ezalaka prévu na août 2022 oyo tozali kasi na proche ya date yango RDC ezali toujours pas prête ya kozwa to pe koyamba ba infrastructure oyo esengelaki ya abriter G ya francophonie yango ba chantier mingi oyo ezala ya kofungama to pe ba encadra déjà na kati kuna eloko malonga esalema te kasi bao bazalaki chargé ya kosala mosala yango batalisaki ke mbongo nyonso oyo epesamaki ezali toujours logé na kati ya compte kasi yango nano ebandi mosala te équivoque ya détournement ezalaki levé kasi mosala nde esalami malamu te na terrain. Donc ti année prochaine tozondima ke RDC kozala responsable ya kosala mosala lolenge longo bani pona ke mboka na biso eyamba ba 6 oyo etombola pe lokumu ya mboka po esala bien. Kinshasa eleki partout. Na cadre état de siège mapinga ya République démocratique du Congo ezokoba kosala mosala lobi eleki bakangaki pe bakapturaki 15 ADF na Ituri susi mwenda pesi biso ba détail. République démocratique du Congo est un pays précisément na Ituri esika oyo wapi ba élément ya force armée ya République démocratique du Congo tope ba FRDC mapinga ekolo ba yebi bongo na kotia maboko tope ko neutraliser mokolo ya mercredi 23 terroriste ba ADF entre ba village ya province ya Ituri Makusa Makumo o ezali situé après 20 km na nord-est ya commune ya Mangina ndenge ya communiqué porte-parole ya ba opération capitaine Anthony Mwalushai. D'après ba document ba ennemi après affrontement farouche entre armées pe ba terroristes, source poursuit côté arme ya combat 5 armes de guerre ya type AK-47 ba bombe artisanale pe plusieurs effets militaires pe ba récupérer ki yango et pa ya mapinga ya République démocratique du Congo FRDC pe armée oyo ba tiaki maboko na munguna ya kimia ya partie est République démocratique du Congo bazali ko occuper désormais grand bastion ya terroriste oyo ba sali terreur na partie ouest ya territoire ya Beni na influence na province ya Ituri nde na yango toseli kaka merci na mapinga ya RDC ozali kolemba te kotia maboko na monguna pe sengeli na biso to batela ba frontière na biso malamu po monguna akota lisusu te. Kinshasa l'équipe partout. Et si bon message na yango spaghetti roni pe macaroni roni ezolia mana nyonso eza kitoko vitamine lolenge elingo bani kasi ezotekama partout po eza produit ya Beltesco. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa mai ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli
bana ya classe ba papa na tongo va ba kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni pour ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi pour toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasinalinga na tozoko bakose la bino ba information lolenge longo bani nzela ba émission eza déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kota visiter partager kasi ko bosana tina sukanyo so o s'abonner. Et bango bamonaki yango wana eza mabe balobi oyo déjà za lokola itilaire oyo ngia bota malisusu na Congo. Tant mieux to sala ndenge nini ya kobimisa ye na makambo nyonso toyokaki. Mais est-ce que bien mozo kanisa que actuel régime mezo s'est préparé pour que organiser ba élection te pour organiser ni nasiko. Mais il y a déjà des indices ndo tolo bango lorsque le président de la CENI il vous dit non calendrier nanu eza ya côté technique. Côté technique jusque là loi d'abord on a Assemblée nationale. Si la loi a CENI, on ne sait pas si on est dans la loi des seuils, ou soit on aura modifié, ça va prendre combien de temps? Et il nous reste combien de temps pour organiser les élections? On doit adopter le système en machine, ou soit on va changer ces modes d'opération. Justement, alors, comment hypothétique, est-ce qu'il y aurait élection en 2023? Moi, je vous dis, avec toutes ces manœuvres, tous ces calculs-là, et je vous informe que si le peuple congolais se met d'accord de parler même langage, on va faire partie de ce régime, même en 2023, avec nos moyens propre, même dans une semaine, on peut quand même nous imposer de faire organiser tout cela. Est-ce que FCC a mené après aucune élection? FCC a déjà pris, au travail déjà sur les stratégies pour revenir en 2023. Donc, la stratégie est belée. Ne soyez pas surpris qu'en 2023, on récupère tous les niveaux présidentiels. Vous avez la chance. Nous avons la chance parce que même là, vous savez. La population population a arbitre. Population a inspecteur moni ba na classe na école ba inspecteur ya malamu nde bango nde bayebaka place au professeur apesa cours mieux place au apesa kité soki bosangisi des professeurs na cours moko bakoloba tamie professeur oya kende oya tika comparer 3 ans à 18 ans ça quand même Joseph Mobutu akenda na 32 ans Mzee Laurent Désiré Kabila est venu dans 2 ans les Congolais ont compris qu'il faut 2 ans que 32 ans. Les éditions le 10 février, on a qui n'a pas présenté les merci l'équipe technique rédactionnelle. On a qui monsa qui to qu'on a ma caméra, tous qui na Hervé Zaka, Régé Simamaki, na Timothée KMB, réalisation qui a Arnaud Dombouya, toujours la coordination en grande communication du Moukengai. Nazara qui a assisté na Souzi Mwenda. Tokutani prochainement na édition Mosusu toujours na cadre pour servir binone to bisala au sala bino mosala d'une manière très très professionnelle kimia et mena bota na bino. Bye. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no.